Nyonso ezo faire partir na lokuta. Artiste tricheur, artiste prétentieux, artiste obula loko yaza danger l'équipe artiste nyonso. Non. Yé professeur ozaki trahi na cours ngo pesa ba élève na ye. Oza yé mora déformer ba élève pour na nini parce que na message o alingaka bimisa pesa ba élève na ye esimba te ba message moko bima libanda. Atika makamebele na défaut. Bani basa sou ba base na mama disque d'or. Bosali ba base na mama mutuka mwana simbite. Pour ani mutuka mwana kokali na range ya faire. Bosombele range ne mona faire. On montre que simbite, il n'y a pas la coïncidence. Et simbite sur boyem maman ba moni que actualité zate boko luka maman bu. To yam malamoko na Maramotali disque d'or d'abord rata. Tu as dit que ce que disque d'or c'est pas le moment. Bobeti 5 ans demi sans disque d'or. Vous dites que Robert la biso ya kosa leka, ozoro kosa biso. To bete lango maboko. Papa, musique ni no Robert la biso. Ya kosa leka o kosa leka ya 14 ans de succès à Lukuta, yona na benga le king. Nani. Robert na orchestre ba benga nani. Bopesa ba combo. Faire école ba benga Ligue des Champions ba benga king empereur. Il y a des images. Nga héritier ibula so na ye na yaka na pièce contre pièce. Tant on lobate bon enregistré. On a déjà enregistré. Au monde bolimi ça vidéo ya artiste tant en 100 kg. Botirara vidéo ya faire école na yema éternellement puis après ça au sens mutalikasu mutalikaku oro lobanini tie concert ya Casino de Paris le 7 novembre ekobetama mais bino bofondaka même plateau yo na ndeko na yo Matizengi bolobani yo na Matizengi yo omoni kibuzo bana bino faire école apesa yo conseil ebisa lobi en tout cas frère biso kuto zaki na nte to betaki na biso mais oya okangata moko boye obeta Voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch TV, Otolobaka Vitesse Owapi, avec votre humble serviteur héritier Ibula Mouya Kanabango Nyonso. Après Joe Poster, ils allaient rendre héritier Ibula Mouya Kanabango. Merci beaucoup, ça dépend à l'heure à laquelle Oboro Captain partout dans le monde entier. Nabandeko Nyonso Balingaka héritier Ibula le 24 juillet, ça sera l'anniversaire d'héritier Ibula Mouya Kanabango Nyonso Bandeko tout Balingaka. Ba vrai nanga lokola ba acteur Rigen Samper homme vrai ba vrai nanga lokola ba Luda Chris file à l'aspect des États-Unis ba vrai nanga lokola les boss des boss Audace Milando motema ya mama afi Milando ba vrai nanga lokola Jofi c'est papa social nzungu ya men ba vrai nanga lokola Rite la cadette maman social nzungu ya men ba vrai nanga lokola Lucas Chitito le patron silencieux motema ya Ariane à la chocoline la douce. Voilà bah vrai il y a héritier Ibula bah vidéo bah message nabino ekosala bien. Je dis merci beaucoup na groupe FG Fan Soutien Monde composé par Shérif Kachiko l'image de la terre, Yann Kandou, Senga la Césarine, la Gauloise, Jancy depuis Canada en tout cas na Lelio na Nenga Mukete Jancy depuis Canada, Alain Manzenza, Gizimo, Jean-Paul Binda Mastati, toujours plus beau. Pourquoi pas à Guy Denise, maman, mamie et Kenge. Bato ba soutenaka héritier Ibula fan FG Fan Soutien Monde. Ba glolo, ba golo, ba gladiateur ya makasi, ba bazalaka monde entier fan Soutien Monde. Bato ba simbi, bato ba silsi billet à Casino de Paris na VIP fan club Soutien Monde ba lobby. Silisa opération Silisa billet à Casino de Paris et que ça la TikTok on a elengi bon que na plateforme non sa téléchargement allez écouter la chanson Mon Pépé eza Mon Pépé papa Philo Mon Pépé et que ça la TikTok on a elengi oh non ça to ko mona eza toujours Mon Pépé et eza Mon Pépé moteye te bana Mon Pépé chanteur ke bana Mon Pépé ma bé
ezako boma donc keba na mopepe. Moi Héritier Iboula, si je suis là par rapport à actualité musicale. Tout le monde est artiste musu ba bisi biso qui no disque d'or. Warner au disque d'or, l'artiste a reçu disque d'or au boy machin. Tout le monde qui ndoti ya bande kona ba base o batu ba luka ba créer. Ba base batu ba luka ba créer to roye ba te so ba o créer par rapport ya nini par rapport à quoi? Disque d'or m'appelle ça disque d'or et ça snap. Warner appelle ça disque d'or T. Warner est une maison de production, le rôle la maison de production nous sommes toyebi ba sonima musique, ba Diego musique. Nenge Warner ezali. So Warner depuis quand alobati artiste a disque d'or. Et ça le rôle là, ngai Héritier Iboula. Né notre veine concept touch boy. Na resenga na bandeko ba s'abonner massivement na concept touch ba o balingaka Héritier Iboula na bato balingaka banalise na sala ka muyaka na bango na bato balingaka ndenge nini to pesa ba actualité musicale. Warner wana bako kosa batu to so bozui vidéo bozui message au Warner apostati to tene na chaîne ya artiste et plutôt na page Facebook ya artiste na Instagram na aposta même message oyo ya rekosa bandeko ya tolo batie nyoso ezo faire partir na lokuta artiste tricheur artiste prétentieux artiste obula loko ya za danger leki ba artiste nyoso non aleki ata mutute na domaine musical ye professeur ozaki trahi na cours ngo pesa ba élève na ye oza ye mora déformer ba élève pour na nini parce que na message o alingaka bimisa pesa ba élève na ye esimba te ba message moko bima libanda atika makamebele na défaut bani basa su ba base na mama disque d'or bosali ba base na mama mutuka mwana esimbi te pour ni mutuka mwana kokani na range ya faire bosombele range ne mona faire au monte que simbi te il n'y a pas la coïncidence esimbi te siko boyemba mo bomoni ke actualité zate boko luka mama bu to yamba moko na maramotali disque d'or d'abord rata to bi que so boko zo disque d'or c'est pas le moment bo beti 5 ans demi sans disque d'or oui bo patienter bo zela temps na bino kokoka parce que so bo raton dans la santé de bo zata na 6 ans peut-être bo rezo yango to boite disque d'or so bo zo yango ezabe fierté ya congolais mais zo disque d'or na musique nini na musique ko betela biso ya kosa leka ozo ko kosa biso to betela ngo maboko papa musique nini o betela biso ya kosa leka o kosa leka ya 14 ans de succès à Lukuta ya kosa leka boko continuer tala omoni tanto lobara faire egola bandeko ba kolandanga bayebi te faire egola Koffi Olomide abenga le king ngaite il y a des images faire egola tant lobara les réserves parlent à ma place. Biso donc toyaka na pièce contre pièce. Yo na benga le king. Nani? On beta na orchestre ba benga nani? Bo pesa ba combo. Faire egola ba benga Ligue des Champions ba benga king, empereur. Il y a des images. Nga Héritier Iboula so na ye na yaka na pièce contre pièce. Après na rekota na descendance ya JDT Mulopwe. Oya beti mbele ya ndenga mukiete. Alors bete fobo pesa bango ba droit de terre. Parce que bango baza bato ba fongola ka penzela, ba jeune belé balanda. Et puis balobi na yo artiste, faut pesa ka droit de terre. Bandeko ba ko tala, bandeko ba ko mona toto lo ba faire gola. Ayebi nini makambo asala, Koffi Olomide benga Ligue des Champions, Koffi Olomide benga empereur ngaite. Papa, les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu peux parler, s'il y a des caméras, il y a des images, ça va rester. Comme l'artiste, il y a bon enregistré. Michel a déjà enregistré. Et surtout l'Internet, net récupérer la TV, l'Internet, c'est déjà enregistré. Tant qu'on bon enregistré, on a déjà enregistré. Au moins, ça vidéo, il y a artiste tant en 100 kg. Botirara vidéo ya faire rigolo nanga yema éternellement puis après ça au sens.
Koffi Olomide asala nini tokolo bani concours ba mise ba yembara à 100 kg parce que ça pesait 100 kg ou type na les marquis. Total non image là où l'artiste Ferregola ba bengaye empereur. Yana lo ba un artiste ali ko copier ali ko yiba za artiste tricheur. Artiste o a trichaka pamba. As artiste o a créé, il n'y a pas la créativité. Artiste o a tikala kaka pour copier makam o baninga basalaka. Yango monitonga héritier ibula na ka muyaka na pièce contre pièce pour na pesa en sens. Na l'expliquer batu de quoi au artiste a kolobela. Parce que Ferregola a pesa batu belé ba impression. Ferregola a pesa batu belé ba conseil na lobaka yango. Ferregola tanga pesa mbutali kasu. Tokota pena de temps mbutali kasu pour ton moni a komi ko beta ma solo ya concert ya Casino de Paris qui va vérifier qui. Totalement image on va bien faire Ferregola empereur pas Koffi Olomide Ligue des Champions neto rozonga. Wata soza d'accord na soza d'accord na plutôt na brise des réalisateurs bandeko bala ne place ba benga héritier ba benga Ferregola empereur play. Ngaïté, c'est Koffi Olomide muta benga bongo ngate. Parce que bandeko ba obula le rôle héritier muta benga. Ngaïté. Claude Loukeba Kweno, garçon de disque, l'homme de jugement par défaut. Pourquoi pas na Edo Panda, le grand gérant na Katangwasuma. Edo Panda, aux amobima na nenga mutete, mon vieux nanga agressa motomètre bebazi beba. Chafouin omona yango moninga liba basong danger de danger ezanga ite ngate mutu na créer yango ngate mutu na loba yango bandeko boyoti Koffi Olomide benga Ferregola empereur. Donc yo musano ka ko tricher ba pesi mutu boye kombo yo tricher ba pesi mutu loko boye yo tricher linga yo zwa yango olika yo moko loba yango parce que Ferregola makambe bela beta yango ba kara papa social papa ozo pesa bana batu misala yo loba kata to ebite parce que ba yu mesi ba vida kala wata ba yu ba vida ba yu balala ba soute mamba au sala Jean-Paul Binda Mastati toujours plus beau. Bayou Messi ba vida kala tout ces bumbali soy les motivateurs équipe présidentielle Mobimba coach Emmanuel Kalonji l'homme des archives pourquoi pas Bibi chez Oumusso motema Cédric Matiela Bayou Messi ba vida kala tebi ba idéologie tebi makamunanga tendara yo mbutali kasu mbutali kaku okoloba nini tie concert ya Casino de Paris le 7 novembre ekobetama mais bino bofandaka même plateau yo na ndeko na yo Matizengi bolobani yo na Matizembi concert ya Casino de Paris ekobetama te bino bokomi Monsieur Forlet bino boza ba administrateur to ba gérant ya Casino de Paris bino bo gérant Casino de Paris pour vous expliquer biso que concert Robert Amate. On m'a place au Kangabino. Après vous changer mal au concert à Casino de Paris Robert parce que tu vérifies na kena ko vérifier yo. On m'a dit ki buzo banabino. Faire quoi la pesa yo conseil. Et bisa lobby en tout cas frère biso ko to zaki na nte. To beta ki na biso mais oya o kangata moko boye o beta babilo ko na mais ko lembate continuer. Mais si j'ai fait rigoler les ala pona yo mbutali kasu oyebi yango mais on a besoin d'enfanda raisonner tala pasteur na bino nenga zoni pasteur Bongola pasteur Wario pasteur Beniles a changé maloba boko yeba te maramni boko sa boyeba te place ni to tchelo kolo boko yeba te il faut boyeba na source. Boye bate quel artiste au sala musala artiste o atikala na ora ya ba mikolo so lingo yoka papa wembo ko pas faire gola
olingo yoka vie na biso madilu système okoki pas faire egola olingo yoka papa na biso tabule okoki pas faire egola bandeko et na concert il y avait na biso madilu système faire egola sala hommage na ye ngai héritier ibula na yaka na ba pièce contre pièce na bombardaka na biso wata na nenga mukete na yaka mabe bandeko ba otala parti wana faire egola nenga zo mama dilu système nenga faire egola ko mama dilu système après wana na hôtel bino vidéo ya suka pona clôture place au JDT mulo pozo loba il faut bopesaka ba contribution na bino parce que ba créer banzela na artiste mboka batela biso no image ya faire egola boyoka mokitani ya madilu système nenga zo ko mama dilu système to le ka play bomba mai na yo ya miso he okolela masumu na yo ndeko ngai na yaka mabe soyi na ye na yaka na belema concret et puis na yaka pona ko tia batu bakao et puis sona meli grenade na nga na yoka mutu te pona yaka mabe na ndenga mukete mona na meli grenade bo na melango ya mobimba et puis sona ko s'exploser ba yuma ba kota na sama bele ba yeba te makamni ba yugo sala parce que soki ba yeba mama ko sala banga basala makambo ba ko sala ti bris ba kosana ti mupi ba kosama ti na ndenga mukete ke bango ba betela biso musique mais to yoka le roi martyr JDT Moulepo ndenga ko loba ba artiste o ba yugo pesa ba droit d'auteur ba pesa ba contribution ba pesa ma bonza pa na bango bino bondi marate na tawana ya zalaka wapi bino na tawana ya zalaka wapi faire egola sala harmonie bo embrier bino mutu faire egola sala dynastie sangsa ba collègue ne pesi bino trouble bandeko boye ba message ni bo ko sala boye be loko ni bo ko loba pe tango bo ko loba bo tala bo na ligne nini parce que faire egola Jésus de nuances mystère love love papa social to chano image ya JDT nga ko panza ba binga na kana ba pièce contre pièce neto ko chiter na mission na biso na mokolo lelo par rapport à ba pièce contre pièce on a quoi non ba tela biso na image ya JDT nga ko lo ba bazati ensemble na Virginie Manganga nga ba ko panza teke faut ba pesa ba droit d'auteur ba pesa ba contribution ba mabonza ero sala pasi na bandeko bayebi miziki te Odas Milandu motema ya mama afi Milandu boyebi makamone tambolaka ti mon puis le grand réalisateur Brice Soza d'accord nanga bacha image na plutôt zong play babotami après les marquis il faut baper ça merci na 10% Soto bito tanga ba kombo et unuka polémique. Té polémique té bango ba yebi keza bon. Par exemple nani wana bimile na sima les marquis Bédric Lukabwe. To tanga par exemple Fali. Oui. Après à 10%. Après ça 10%. Ah. Oui, nande na mabeta. Bilonde bo motiva ba. Mais ayebi sous na sincérité na ya ki bo moto. Ayebi que quelque part et boosta bango. Quelque part et boosta bango. Pour comme on a courage, il y a aussi la droit chemin et tout. Ayebi que non, je peux faire comme les autres. Donc ils auront toujours et là au moins il faut inspirer. Voilà, je pense que nakati mama kamunae tozata na 50% ya influence. Baimbi ba kufi trop. Oui ba via kala ba yimba grave. Na to komata na loketo na ba monter. Franchement parce que ton na yoga ba vio ana basaki na technologie ou aliloté mais comment ils chantaient vraiment Bayembi baza souminité pour dire vrai. Mais bon, tout ça là moi, tout quand on a battu. Genre la musique on a des autres boomba. Surtout une nito qui ne fure la musique, genre la musique au bambo zela on a les autres boomba na Congo en fait. Tout comme on a toujours embrassé musique mon boy. Mais les choses à bientôt à ma mais les autres au bamba miseli na moté, ça comme sanate. Est-ce que vous voyez que bateau le quoi ça n'a pas pensé sous bilo on a obiso to lingaka ya ko côté mo pesa damage mo mais ya bien non lingate moni ba musique ba afrobeat te na ebité sur la musique ba afrobeat mais musique o bamba yebi ke o ba ozena dynastie ya
bango penda o bango balina. En tout cas, moi naza na opinion sur ça, Werasan. Et en tout cas, on est dans le Bezali projet à faire. Donc c'est à faire et de voir ceux qui sont invités Werasan ou pas. Naza na mot à dire. Voilà, merci beaucoup na bandeko batali boyoti. JDT nga lobi nga beti masolo. Awa ne to che boucle. Parce que les Français balobaka les bonnes choses ne dire jamais. Na kata concept touch na lobaka abonnez-vous massivement. Bo s'abonner massivement, bo s'abonner. To repère bino sous makambu. Bo s'abonner. Et place au héritier Iboula Mouyaka na bino zali. S'abonner, partager mes missions, liker na nenga mukete parce que concept et peut ça rappelle impression, peut ça image et artiste fait rigola. Quant à moi héritier Iboula, je dis merci beaucoup na bande konyo so bazoti te Kolanda groupe équipe présidentielle Mobimba. Merci Nabino. Je dirais aussi merci beaucoup à DG Polo, pourquoi pas à Yapichu Botoko, Ibou Noir. Télémela bango ka bongo ne oza télémela bango parce que ba yuma et si ba vida kala ba yuma ba kota madusu na nenga mukete mutakoya na mame akokangama na nenga système Gaulois Gladiator s'abonner na kata concept touch o eza mission héritier Iboula bo s'abonner et puis bo partager be mission héritier Iboula bo zo makam. Parce que héritier so enseigne pour na papa Hervé na explose kana nenga mukete parce que na yebi on ça na yebi produit ni na rolobela. Merci beaucoup na bande kono so bazoti temps. Merci beaucoup na groupe FG Fan Soutien Monde. Shérif Kachiko l'image de la terre. Yang Kanwa. Jean-Paul Binda Mastaki toujours plus beau. Senga la Césarine la Gauloise. Merci beaucoup na Alain Manzenza. Pourquoi pas na Gizi Mosé Mwamba. Merci beaucoup na Guy Denise. Merci beaucoup na Jancy depuis Canada. Na rolelo mabe Jancy depuis Canada. Na rolelo na nenga mukete maman mami ekenge. Na rolelo na nenga danger. Pourquoi pas Jean-Paul Binda Mastaki toujours plus beau. Merci beaucoup à mon vieux Adrissa Motomètre Bebazi Beba. Pour na tchakabwe tchafouin omona ngo moninga Ali Baba Song. Muto asala Pepe Kale Bilamba. Ali Baba Song. Merci beaucoup. Na champion Wadol depuis La Rochelle. Merci na bande ko nyonso balinga héritier Iboula Mouyaka na bino nyonso. Le 24 juillet, ça sera mon anniversaire. Voilà. Merci beaucoup na héritier Wata. Na ma caméra, pourquoi pas na réalisation na Brice Mumpi. Balobi les jeunes millionnaires. Il faut bien les jeunes millionnaires. Merci beaucoup na bande ko nyonso balinga concept touch. Bobo sanate bo s'abonner, like lenga comment commentaire à Tito et ça la bien. Et ça la Tito kona elengi. Parce que initiateur ya chaîne Oyo Audace Milando, motema fi Milando, et place auto sali boucle. To monani soti Zambe Azongi Nanote. Play.